On a changé photo dans les matin. Bonjour, 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 déco. Bonjour, 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 Bandeko. Naza malile salanga mais n'a pas tout partagé ma sourna binoawa. Mambo salami na Brésil. Petit frère bomi mwana ya grand frère na Brésil. Akati vraiment kingo na ebite mokile komi na suka. Mokile komi na suka parce que alingaka mwasi ya na été. Donc eza pasi ba mama, eza pasi bandeko. Eza pasi. Yango so bosoye na mutu. Avozo se pembe na yo, il faut tala. Mama wana ayeba kiteke bakata mwana mutu. Ayeba ki yango te natali yango na leli esali pasi moko boye. Donc eza pasi. Mwana ina ne 2 mois. Mwana kitoko vraiment. Eza mawa. Mwasi na mbali bale na Angola. Naza na grippe. Balaki na Angola. Balongwe na Angola bakoi na Brésil. Après, ya na ya bengsi petit frère na Brésil. Mais petit frère alingaka mwasi ya na ete. Alingande likango ya na ye. Mwasi kene na zemi. Après mwana mwasi aboti mwana ina ne 2 mois. Ya bengsi leki na ye na Brésil ya mobali. Tala bengsi leki na Brésil ya mobali. Après leki na ye wana yebiseke toye awa na Brésil foto luka. To luka tokota ba Amérique ba États-Unis to luka boye leki na sepela kite. Joue leki aye kotala mwasa ya na ye. Ya na zala kite. Alobi azala nzala. Mwasa ya na bizela na osomelo biloko ya kolia. Tanga bimi akosomelo biloko ya kolia. Na sima ya atike na mwana mama Magali azaki na ide wana teke aboma mwana na ye tanga atike na mwana bandeko mwana mobali wana akati mwana na ina ne 2 mois bande balobi wana akati ekingo me avandi wana ti mama mwana ye koya tango mama mwana ye koya nde amoni akimi abengi ba voisin ndenge bomoni wana bo mona image na olekisa ndambwa mais oya kingo pe ezali moyen to partager mezate bandeko pasi ye mwana mobali wana aswanisa mwasa grand frère na ye oza ndumba boye ye amonika semika yeli yeti nzoka nde alongwe na ki mutema mabe neti na Angola ye nango na Brésil. Mwana wana oya bomi wana ya ina ne soki 2 mois. Aza inosa batu. Ya nenda jumbonga bengse na Brésil bandeko. Tokeba na mutu nini yo kotika na bana na yo. Tokeba bandeko. Tala mutu nini oyo okotike na mwana. Mwana mbali kitoko mwana kitoko. Maman zaki inconsolable, papa inconsolable. Papa akwei bandeko. Tala mokili skinde ekomi kokende. Mokili ekomi mabe. Ekomi mabe esami na Brésil. Baza ba Congolais. Mwasi na mobali. Bandeko.
mokili ekomi na suka, ekomi mabe, naza na grippe pardon, me nakokaki te na bina na partage mwa mokie, ata na camarade, ata motu boswana na ye, tala mutu nini otikela mwana na yo. Bandeko, il faut kotala naotika mwana nga pa nani oyo otala mwana ngai, mwana ngai ole biloko nini, baswana na mwasi ya ndeko nekala oyo banani ndeko nanga koma na yaka baka te, yo moko musano nini, nzamba asali mutu nyonso tu sala effort na yo kozwa, yo ozoza motema na ndeko na yo, yo mpoza moto koluka ndeko noko asala effort utake na Brésil, abengi na Brésil. Mwana wana victime bato asali nini, mwana wana penza, mwana angela bata nzambe asali nini bandeko, asali nini, asali eloko te mwana bato, me babomi ebwe. Bamama tozwa mayele bandeko, mokili ekomi mabe, mokili ekomi mabe, baza koboma bato bakotala te na mboka na soko na Kongo kuna susu ndenge moko, baza kokata bateke mitu ya kotala te, babimi bakitikiti bateke bakimikimikimi, so otali na Kongo fufu ezomonana te, bateke bakwanga mpe ezomonana te. Donc eza pasi kuzina na ngai papa na bango mpe azali kuna na bato bate bakati ye mutu. Bandeko tala ndenge mokili eza kokende, ti biso tokimi na libanda ya mboka eza kaka eloko moko, libanda mboka eza kaka ndenge moko. Bandeko tokeba tala mutu nini otikala mwana na yo ndeko nanga, tala naotika mwana nga pa nani azotala mwana ngai bandeko, tala oyeba ye ya mona ekele benga petit frère na ngai aya awa, me ake kosimba mwana bato. Donc ndenge mwasi magali ya na yaki na ndako akuti ye akimi te, akati mutu bavandi si place wana akimi te, avandi sika kati mwana mutu mwana yani mutu. Donc soki mwasi aza makasi anga boma na mwasi wana na magali Seigneur, likomi na suka tokangama na Nzambe, totya bana biso na priere na banzela ya klase baokende, na bakamaradi baozwa, na misala baosala, donc totika bafoye na biso na mboka Nzambe. Ndoki akoza pe ya fami na yo, akoya pe ya libanda, ndoki aleki ndoki alelo enonga teke kaka ya fami na yo. Tomona mutu alibanda pe bokele mutu alibanda bokele malade. Donc faut to prier bandeko. Nazaki na makambo na ye na yango wana mage grippe na okaki bien te nabi na partager tokeba. Soko swana mutu bandeko nanga, soko azongeli yo zala mayele, surtout na bana toza mayele bandeko, toza mayele tokeba, mokili eza mabe nalingi bino mingi. Kasaki live okana partage na bino, soki bomoni ata bokei na bachaine bomona bafoto na tie pe bafoto omona bokela tala na ba YouTube bomona bafoto ya mwana oyo abomi leki ya abomi mwana ya grand frère na ye, omona ye voyou, omona tout à fait voyou bandeko. Nzambe alola pambola bino, totya famille nationale na mboka Nzambe, bana na biso bakendaka partout, potentiel Nzambe ezala na bango, oyo nse mabe ezala mosika na bango, Saint Esprit azala na bango, aprotéger bango na kolia na bango.
na kozonga na bakasi na bango na bachicho o baotangisa bango po mokili ekoma be. Soki baoluka mama bakoki te bakokenda mwana, baoluka papa bakoki te bakokenda mwana, yango tokanga losambo mokili eza mabe bandeko. Nalingi bino mingi na kati na nga. Merci beaucoup. Bye. Na okata pepe ndenge nini yango